Lisolo ya Naomi ekopesa yo pasi ya kosakana te. Naomi azalaka bongo na Londres epesi pasi. Naomi ayaki na Londres, Royaume-Uni, mwana muke apepe na ba âge moko ya moins de 10 ans bayaki na cousin na ye. Kasi Naomi vi na ye e baby. Papa ali komona na te, maman ali komona na te. Qu'est-ce qui ne va pas? Naomi va besoin lobi, papa na ye a babysier, maman a babysier pour ba parents. Il paraît parce là qui bongo na Angola, mais sika baza puis batinda moi na poto, moi na ye ko beba. Naomi a koma mitela ngando, telantela. Talaka na âge à moins de 10 ans, c'est comme à peu près 30 ans, Kotambolaka dans les rues de Londres. Qu'est-ce qui se passe avec Naomi? Nani a Loki Naomi? Est-ce que Loki Naomi, po, ma rumeur peut dire que Naomi a banda qui makambo ya putulu pimbo poudre roux blanche yaya elenge yango esali ke vina ye ebeba telantela tukoyeba vérité ya Naomi kaka lelo epesi pasi ba ebe famille ya Naomi bokota pour que le besoin tout monde a parent ya Naomi ndeko na biso to mwana na biso Naomi azali abotami na 1994 c'est-à-dire 94 aza congolaise d'origine ba parents na ye ba migraki na Angola bakendaki na Angola ba memi yekuna des places avec aux chance ya koya poto na kimwana avec na âge ya je crois 10 ans tango papa na maman ba décider ki batinde na poto awa ba yeki na cousin na yemoko George. Allez-y et puis qu'est-ce qui s'est passé? Tango komaki selon bandeko mususu oyo na meka pe ko se renseigner pa na bango ba yebi famille ya Naomi bien parce que Naomi au fait ngana mona kaye tous les jours sauf samedi na dimanche pour la salle à rater. Mais les grands bureau na nga a salata 130 tours na mukolo ake azongi donc atambola ka nengwana chaque jour na vie na ye à partir de jeune âge abandaki ko komela ba biloko déjà po bando ko utiliser ye na bandeko na biso nano ba congolais oyo bazalaki na tango no moni c'est vrai c'est ba beaucoup ils ont serré ba beaucoup de bando ko utiliser ye selon ndenge bandeko ba yebisa ngai bande ko utiliser ndenge nini bande ko utiliser ndenge nini bande ko utiliser ye sexuellement ko memela ba mikanda ko kotela bango na ba post office po ba benda ba mbongo na ba banque ba nini wana ça normal wana azana mona muke normal azana malade ta mon côté baloka qui est pété tolongwa bongo na Londres tokende mbala moko na Afrique du Sud précisément na Cape Town et pas wapi ndeko mwasi abeleli to sala attention ba congolais na ba congolaise ba komi kotambola na ba poison na poche ya moins de fois pas ba teli poison ba di ko konsola au senti makila okei mokile komi boye na Cape Town andeko na ngai ya ba congolais na Afrique du Sud na ende komi kebisa bino yo muto tambala na bekiri o lingi bekiri tozana ba congolais to kundi bango na mboka oyo asandika bakei nazo tanga ba quartier Woodstock Salt River Gududu Metlen Peru Belleville bozala be careful poison ezotambola vidéo moko tali kotambola sur la toile comme viral ya to ko mona policier ba ko sopela ngulu to ba ko la tsa ngulu ba ko finika ngulu ba lobi policier oyo ala ayibi ngulu yango epa ya nani kolo ngulu oyo est-ce que policier oyo ayibi ngulu ya solo to ayibi ngulu te soki ayibi ngulu est-ce que salaire na ye ko kakate pe si passe ya ko sakala te ba kamane ko leka bongo na Congo démocratique tokende sika boye na province ya Chopo précisément na Kisangani et pas wapi ba jeune ba leli ya kosakana te degré nzela et baby ya kosakana te na Kisangani ndibelanga epesi pasi surtout côté ya lycée Anuarité epesi pasi jeune oyo a expliqué. Bonjour Excellence et Monsieur le Gouverneur, je suis médecin du peuple, Dr Omba Longongo. Excellence et Monsieur le Gouverneur, je suis venu ici sur demande de la population ya Spiro, Yaouma,
basoko na isangi pona bato ba yebite nzela oyo ememi bato na ba territoire on a uti ko pata yango. Excellence monsieur le gouverneur, na nzela oyo toki ko comprendre te en pleine centre-ville lac Moero eza kuna lac Tumba oyo lac Kivu wana lac Tanganyika kuna lac Tumba et se retrouver kuna en pleine nzela eza na goudron et ça li ata 3 4 5 te ba lac bimeli na kati ya goudron ndenge nini na tozana bakuru Yaya soki okei na pagote ya ntsele pa wapi ndaku zalaka ya président to maréchal Mobutu ke na Guadolite pa wapi résidence ezalaki ya président maréchal etikala kaka boto mona ba photo circulaire partout par-ci par-là ndenge ba mbetu ebota ba moisissure na mboka na biso or bisika lokola ba pagote ba résidence lokola ya maréchal Mobutu il fallait qu'il y ait comme un musée. Oh, tu as visité l'histoire de Mobutu. Il y a pendant que Namboka ya président maréchal Mobutu yoboko ba négliger ba résidence taillé to que de bon na Côte d'Ivoire et pas wapi résidence ya Mobutu ya Côte d'Ivoire est restée intacte. Il y a na habité et comme musée gouvernement ivoirien a récupéré ngo to ezakaka ya famille Mobutu na habité degré luxe résidence sur les atilelo au condimate que ezalaki déjà fait 20 ans passé et tala. Donc Mao, ici c'est la chambre de... Ok. Ah ben tiens, t'as même la photo déjà. Eh ben on montre dans le palais, dans la chambre private. Waouh. Punaise. Magnifique. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokoye télévision bisika nyos tubuzwami merci na confiance pe fidélité bozali toujours kopesa na radio Lokoye masolo chaîne na bino programme na bino et pas wapi tokuta na kapona kosolola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général dans le bakayango mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ozolanda biso zali na Ituri ozali na Isange, ozali na Guadolite, ozali na Kuala Lumpur, ozali na Bukavu, na Goma, partout na Isiro, na Kisangani, partout dans la émission na bino yango yo ebandi. Yaya avant to banda to beta lisolo ya Naomi, moi na biso Naomi epesi passe ya kosakala te, mutoye na poto na moins de 15 ans akobaka une fille. Yoso sakalate donc à côté na makambo ya pimbo et konso e baby CV na ye yaya ba nigérian ba camerounais ba kwa ndenge ba bandiko ko sala sala buzo ba nzela na Naomi e pesi passe mo komona ba image awa e ko lisa yo ya ko sakalate yaya tika to développer oyo moni bongo na sommaire. Mais yambo to développer sommaire tika to profiter na cette occasion pour la souhaiter un très joyeux anniversaire à notre consort Lina Banza, présentatrice. Il y a émission Zaiko, Tokolochen Zaiko, Lina Banza, pardon, qui totalise une année de plus dans l'année Oyo à Zalakinango. Alors, Lina Banza, au nom de toute l'équipe de la radio Lokole, nous te souhaitons un très joyeux anniversaire à toi, Lina Banza. Lia, Mela, un peu de vin, un peu de champagne pour la santé. Voilà, Lina Banza. Et puis, birthday to you. Suivez ceci. Voilà,
Yaya, racheter les temps car les jours sont mauvais. Tout ça dit que le bayango tongo midi pokwa salaka angele okoye bate mutunini akoina yo. Talatina na iko benda rabino mato yaya benga biso to tchan en contact na bandeko oyo basali bongo ko pesa ba anti-poison yaya. Joambu mano ya l'idée soumis balé ya anti-poison made soumis balé anti-poison pour se préserver. Mbuma moko ça la garantie à 6 mois na nzoto tia yango na nzoto yaya o le yango au marché broyer au meli yango Mbuma moko 6 mois, Dembuma 12 mois ya on a garantie. Ata batelio poison ndenge nini ekozwa ote. O papa fisalo ba quitter. Alobi tala makapazali koleka bongo na Cape Town yaya ndeko mwasi akometi na niveau ya koleka la télévision pour na ko alerter parce que degré batu bali ko kufa en Afrique du Sud précisément na Cape Town na poison okondimate yaya basali constat okomona mutu akene ko mena masanga na baninga akene mwa ko duma mukena baninga azonginda ko abaninga ko sanza mukia sanzi makila bakino hôpital boy akufi basala bakufi nini poison nani azali ko empoisonner ba congolais na Cape Town nani azali ko bomba ndeko na ya Cape Town ya salaka angele biloba loba ozui mwa contrat mukia ya zalaka la conservation ya maloba na yo talaka nani okosola na ye osalaka busala ni ya ko benga ka batanda kuna ote ko memaka batanda kuna ote po yebite mutema ya mutu ozala ndenge ne pesi pasi ndeko mwasi oyo aye ko belela et surtout ya bandeko wana baye ko tamwa ba poisson na poche pare ndeko mwasi alobi bakongole babanga suma kamute autant wana kongo na poisson na poche musiko to baka blango biloko do balembi basonga mboka ngana yebite pesi ngai mutu ko soma makambu oyo bino bato botina ba to poisson boka ndeni esa la abno ndeni yango antala tina anti-poison ya pour ko contrat batu ya boy et pesi pasi benga biso to tcha en contact ba de anti-poison aux anti-poison tala image oyo tala ndenge ndeko mwasi ali ko lela ko benda matoi pona poison le kimingi na Cape Town baza na ngona ba poche na bango landa andeko na ngai ya bakongole na Afrique du Sud naende komike bisabino yo muto tambaka na bekiri lingi bekiri tozala bakongole tokundi bango na mboka oyo asandika bakei nazotanga bakartier Route Sorti River Gududu Metlen Peru Belleville bozala be careful poison ezotambola yo muto lingi na ekiri oyaka tokende komela masanga yaka tokende restaurant papa okokufa lokola mbwa bozala mayele kongole komi kotambola na poison na poche Congolais otambola na poison na poche tozomona bandeko ba Congolais bele mona ka maladi ya mukolo moko asali crise akei bozala mayele ba contrat bina misala bozwa botala mutu nini ongana ko betela mutu nini ongana ko loba masolo adawazi bokukufa na ba poison na mbuka yaya image na baki yango de bande ezali viral na réseaux sociaux ko tambola epai wapi policier ba vandisier na se bazo finika engulu balobi ya ibingulu na yebite esika wana bazali na ferme nini ezali lupango ya mutu on n'a pas précisé to monika image de to moni wana yebite to supposer to bango to kota ba détail parce que on n'a pas la précision est-ce que soldat to policier oyo ayibingulu ya solo to ayibingulu ya solo to supposer que ayibingulu pour la nini est-ce que salaire ba futa kaye est insuffisant est-ce que asa père de famille to asa célibataire salaire wa eza bouquet na ndenge ni on ne sait pas futa kaye combien on peut pas rentrer dans les détails wana kasi soka sana mwasi na bana et que salaire za muke to pas zoka yango te a préféré akende ko zongulu ya batu akende ko teka akoteka yango wapi bon ta yo singulu wala oke ko teka ngulu mbongo ya muyibi nde yo okoya kolesa mwasi na bana ezo pesa mutu ko swa et puis tant yo ke ko yiba ngulu okoma ki on suppose to biteka yiba on suppose ka yiba to réfléchir à haute voix bon au salaire procédure nini lokola to mona ki soldat oyo a jampa ki bongo na ndako ya balupanga bato akotele papa na iner na mombele papa yeko la botala président botala garde républicain akoteli nga awalinga yibangai bayibite siko policier ayibi ngulu na yibite tala siko comment est-ce que le policier a été ridiculisé babeta mabe basala mabe bazungulu ngo bazo finika ngulu oh la ngulu ayiba ki ngulu na yibite est-ce que ayibi ngulu ya solo muta ko sa pe intervention azati est-ce que policier ngo abana ko tambola yemoko auta ki musala tonini nga epesi nga mutu ko swa je n'ai pas compris
en tout cas bakondi ya polusu nous avons la confiance na bokondi ya police ya ville ya Kinshasa particulièrement na bokondi ya police ya Congo RDC mobimba bakotala makambo oyo soki batali makambo police oyo batakaseri oyo non surtout même ya route même ya nini boy et constater siko parce que un père de famille si seulement si le père de famille a été humilié peut-être ayibaki ya solo toi ayibaki te on ne sait pas. On ne sait pas comment il va la Ibingulu. Mais le quoi on a rendu le collé, tu as une information la source avant de la précision. Tu as soka ibaki ngulu, kolongulu nani, ngulu a musala baki ezaki ya nani, et comment il parle à ndenge nini, pourquoi babike soda oyo aibi ngulu. Tu as zonga l'information oyo makambu oyo ya ngulu. Voilà. Tolongwa na makambu ya ngulu to kende malamoko na province ya Chopo. Précisément na Kisangani et pas wapi bankondo anuarite babotama histoire ya anuar toyebi yango ya ba jeune baleli kaka makambu ya nzela tokate lokola nzela makambu nzela kaka na Kinshasa ndoka tina ba province kuna ba jeune baleli nzela degré et baby na Kisangani nzela principal ndimela ngai mai bato benga ngo ba lac o lac Moero o lac Tanganyika lac ngani kuna oh il paraît nzela ba uteko bungsa kala mingi te e bebe tsusu bambongo ba liaka ba bungsa ki ngo malamu to ba bongsi nzela na mbongo oyo ba futaki bango tala kutseki tala kumamba jeune oya lele surtout abi liboso ya lycée Anorite lycée Anorite za emblème na bango et sike ba se consola ka mwa ndambu côté à lycée Anorite kuna pe nzela ya kobeba gouverneur ya province ya Chopo tala makambo. Bonjour excellence monsieur le gouverneur, je suis maître du peuple docteur Omba Longongo. Excellence monsieur le gouverneur, je suis venu ici sur demande ya population ya Espiro, Yauma, Basoko na Isangi pona bato ba yebite nzela oyo ememi batu na ba territoire on a uti kopata yango. Excellence monsieur le gouverneur, nanzela oyo toki ko comprendre te en pleine centre-ville lac Moero eza kuna lac Tumba oyo lac Kivu wana lac Tanganyika kuna lac Tumba et se retrouver kuna en pleine nzela oyo eza na goudron et sali ata 3 4 5 te ba lac ebimeli na kati ya goudron ndenge nini na tozana bakonzi. C'est pourquoi babenga kingabi yaka nanu otalela biso na ekotala monsieur le gouverneur tala nzela na yo en pleine centre-ville liboso ya lycée Anorite. C'est pourquoi tolobi boye monsieur le gouverneur biso population ya Kisangani tango zo bongisa awa suppression ya point ata oyo recommandation biso to pese lokola population no po yo kaka bato. Merci pour za gouverneur ozo yoka parce que to moni osali yango na nzela ya côté ya zo. Sala nano ya liboso vidage de bourbier qui se trouve ba ingénieur. Il faut bon vider d'abord bourbier et loko ya mibare arrachement de point tata, c'est-à-dire avec un moelleux pour augmenter les capacités portant les sols en place. Troisième chose à cause la pose des nattes de barres d'acier de 8 mm à faible maille pour lutter contre les cisaillements. Et pour les deuxièmes, et cause à la coulage de béton à 400 kg par mètre cube, il faut qu'on pèse en haut. Et puis tout le bel là, ingénieur va ça l'anzelo. Toko lande la bino po ezambongo ya province. Toko lande la bino, tout le monde a négé bodo sala musala. Po esi quand les ana mamai, loko les ana mamai. Ce qui bo sale biso ba misala moko ya mayuya. Biso toko regretter. Excellence monsieur le gouverneur. Nzela oyo nde essence yaka. Nzela oyo. Nzela o makembe yaka. Nzela onde école ya basi ya tina lycée Anorite. Ba mituka nyonso suka kao. Bana bakitaka na mabele po bakende kaka à 100 mètres na école. Est-ce que c'est normal? Yango tolobi ba konzi ya province, il faut bokita. Bon, eza urgence, eza pour un programme à 100 jours outé. C'est eza urgence parce que eza nzela moko important. Merci mingi gouverneur po yoka kamaloba ya population ya C. Lokola biso boye, okosala yango po to excellence. Sala nenge mutuka ezotene sala. Sala nenge mutuka mibale puta na libulu. Oyo mosusu ndenge ezozala na soki ezalaki na kilo. Je pense que c'est une urgence. C'est une urgence. Monsieur le gouverneur, je crois que dans un programme à 100 jours, mais c'est une urgence. Même demain ou après-demain, vous pouvez faire quelque chose. Merci.
kaka makambu ya nzela tolonga bongo na province ya Chopo tozonga sika bwena mboka engumba Kinshasa epai wapi ba jeune kinois pe ba leli ya kosakana te ya degré nzela e baby liboso ya prison centrale ya Makala ndimelangai ezo créer embouteillage ya kosakana te oh na prison soki embouteillage salami ba mitukade sala bakawana mabepe ko kota e ko créer mo ambilinga ndeko mobali oyo aleli a expliquer atalisi batu est-ce que ndenge to lagisi nzela e baby liboso ya prison centrale Makala boy to sali mabe talande ndeko a déclaré. Monsieur le président de la République Fatou Beton Mokambi ya mboka yo mokotala devant prison centrale ya Makala ya Kinshasa, prison numéro 1 ya mboka tala ndenge ezali mabulu makadam ezali susu te embouteillage comme pas possible. Prison o ezali place o ekangi bato ya mabe po na mboka, bato ya danger, ba criminel, ba bomi bato. Alors, embouteillage eza kosalema na oyo bisika, ça peut créer encore d'autres problèmes sécuritaires pour Namboka. Monsieur le Président, est-ce que Congo ezangi mbongo ya kosala nzela place yo balabala oyo? Fatou Beton, mokambi ya mboka, mboka ya bakoko na yo, mboka ya tata na yo. Pourquoi bozo sala mboka lokola mboka oyo bozali ba locataire? Est-ce que devant Makala ekoki kozala boy? Nalobaki yango ne bandela Maréchal Mobutu depuis akufa ça fait ba ne belé plus de 20 ans même akufa soko kena to mona kana bilili na yebite amoki ba bongisa pagoti ya ntele sika zala ki wana e ko baka ndengwa ipare ba bongisa e ko ba les touristique c'est bien kasto kena résidence na Guadolite pardon et sika api ezalaka ko pesa kitoko oyo les géants, le grand Mobutu, maréchal de Zaya Tonga, ndaku na kati ya Zamba, aigle de Kawele. Vous avez qui à l'époque, na kati ya Zamba, mais talanda kuna ya nekonginga. Ndaku wane tikala ndengwa ba buka ba pia, ba donc on reconnaît sur yangote. Pour la nini, on ne sait pas. Bon, tant qu'on va pouvoir essayer les cas, est-ce qu'on peut pas arranger la maison de Mobutu wana, ba bongisi yango et comme amuser quand même. Totika ndengwana passe dans mon thème. Pendant que tu as négligé la résidence du président Mobutu, maréchal Mobutu, c'est lui qui a sauvegardé l'unité, l'intégrité nationale, il y a RDC, il y a Congo, de l'Zaïre de l'époque. Tala Namboka, le Côte d'Ivoire, au Condimate, résidence, il y a président Mobutu, il y a Côte d'Ivoire est resté intact. Gouvernement ivoirien va protéger Yango, mais je ne sais pas pourquoi on ne parle pas de ça. Je te surpris maintenant image où tu connais pas visto tanda ko Mobutu yango la chambre ya yaya bokota na chambre ya président Mobutu nenga badaye kolala ezali wa batandi yango très bien le kola hôtel na habité badaye ko visiter o baye wala ko visiter eza famille présidentielle to ezali ki à l'occasion nini on sait ba nous ko visiter yango est-ce que gouvernement ivoirien et récupérer yango ba taxe photomarité on ne sait pas ba comme si yango musée on ne sait pas na chambre Mobutu ba tepeda photo ya Mobutu ya CC Elombe sese tokolanda Elombe sese tokolanda Elombe sesa chaki zimele nelongi Zimele nelongi pona kotala mokili Kotala mokili basoda balengele tumba Oh ayolele Bana impere tokomi pene Bana impere to komi pene to sala guerre to jene bango na mitema to kende Elombe sese to ah wala nzembu ya mama kalanga mbote na ojisali en passant mama kalanga beta histoire na endeza la ki ko pasi mbote na yo mama kalanga Il y a toute la région Mobutu na Côte d'Ivoire. Ndengeza kitoko. Est-ce que famille présidentielle, famille Mobutu ba ebi yango ça rende moi habiter ba corps ni ba signa, on peut pas rentrer dans ba détail ba en privé. Mais tant que résidence Mobutu n'est pas intact na chambre ya Mobutu, on va dire qu'on a la résidence na Côte d'Ivoire. Suivez. Donc Mao ici c'est la chambre de président Mobutu CCC. OK. Ah ben tiens, tu as même la photo déjà. Eh ben on montre dans le palais, dans la chambre private. Waouh! Punaise! Magnifique! Gajou? Look at! Fifi? Un petit balcon? Oui, oui. Viens.
Et tu as la vue au fait sur le jardin. Comme on les aime. Ma Kenyan. La photo à 5 000. Ya tokobetela osika boyi solo ya Naomi epesi ngai pasi epesi ngai mutu koswa etangisi ngai mai na miso. Naomi ba parents na yo upare bazalaki bongo na Angola mais sika bazala pe on ne sait pas. Naomi ayaki na poto mutu abengisaki ye nani tokoyeba ana ba détail bayaki na cousin na ye pour dire na yaya na ye cousin na ye bakomaki wana yayi un temps babi Naomi depuis na ba âge ata osaki ba moins de 15 ans. Vie et bébé qui déjà, vie et bébé qui n'est rien. Vie ou ane bébé lié. Naomi a commis quoi là libanda, ba commis quoi abusé na ye pa ba kwandenge, ba congolais te, mais ada ba congolais mususu donc a commis le rôle à jouer n'importe qui na barabara. Est-ce qu'on commis? Au commis t'as moi si est-ce que voilà là était sans domicile fixe. Alors Naomi paraît à ça tout. Ce qui peut nièce, ce qui peut cousine, il y a garde des corps, il y a président Mobutu et Ngambe ou à Kendal Sangwana, j'arrive pas à comprendre. Et Pessinga Mutu Koso ya Kosakrate, histoire Naomi et Kodeli Sayo. Na vidéo moko zali image yali bokota la yango après sika yaya comment est-ce que ba Ghanaiens, ba Camerounais, ba Mélicie Masanga, ba Mélicie ba Pimbo, ba bandiko comme ça ba jouer na sima ya Mutu Kakuna ezo pesa pasi. Ezo pesa pasi. Ils ont fait ça passe à Kosakrate, Naomi, oh, Bozomona, voilà, Bomona, comme jeune fille, à 30 ans, mais à Banda qui fiona, Pimbo, qui moi, est-ce que, et c'est là qui Pimbo, tout c'est là qui nini, bah, souvent, famille et baby si, famille et comme baby ça, et n'ébité. Et comme baby ça, nini. Est-ce que famille et baby si, solo, to, abandé comme Mama Poutoulou, Ngai, Nalinga, cause information à la source, baby Kebikolo, oh, tout ça là-bas à Londres, Maëlle, hein, histoire à maman, mamie, Tekadio Banza, dans le silité, dans l'histoire de Naomi et Bimi. Et puis, l'histoire à Londres, c'est les gens. C'est Mokoboye, à Keneko Bimana, Moutumoka, Aïbaïmba, comme en Angola. Abeli Liboma, à Zapen, hôpital à Londres, vous avez essayé de couper ta pédicule, mais prochainement. Bana Londres, Bokota, le micro va sur la Lipra, et là, à Londres, Bana Londres, Bado, Pesa, ma solo à Kosakrate. Alors, Nakoyama Panabino, Papa Roger que j'apprécie à ça aide avocat assistant avocat yé penab azala ba ka ebele ba congolais ko sunga ba congolais belé na musaba ko sala longonia Papa Roger na musala kitoko o ali ko sala to ya Papa Roger a expliqué histoire ya Naomi ezali ndenge nini suivez-nous voilà bande ko balandi ya radio Lokoyo télévision ndenge na beteli bino histoire ya Naomi et pesi pasi ya Kosakrate na sibino ya Chanton personne bato oyo ba mi pesa bo moina bango pona kolandela ka ba via bato musuko sunga bandeko communauté bato aboy basaka ebele te là vous comprenez je parle de qui je parle de Papa Roger Ndosimao bato oyo bandima ko sunga na communauté baka ezali ebele to kosola na ma solo kaka nto solo ki ma solo ya mama Marie Teka Diobanza to kosola solo ya Naomi a expliqué qu'est-ce qui ne va pas avec le cas ya moi na biso Naomi na yambi pona bino Papa Roger Ndosimao Simao azali bongo assistant ya avocat na Londres batu ebele bazo mikanda na Royaume-Uni ye mutu aida bango bazo mikanda est-ce que boyebi yango voilà ezaka ndengo wana Papa Roger mbote na yo mbote Papa Fisto Pilindi pe ba la dinyoso ya Radio Lokoyo TV. Voilà, merci beaucoup Papa Roger to kosola to kene tout au but na kamo ko to beti solo awa ya mwana na biso sœur na biso Naomi a commis kotambola dans les rues de Londres ndengwana aki mwana mukie on ne sait pas qu'est-ce qui se passe bazongoloba Naomi ba ensorcelé dans les bottes na bango Naomi babandi ko utiliser instrument et à plaisir et pas ya batu ya mboka mususu on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans les solo ya mwana biso Naomi bete so de solo Naomi au mona ye wa au mona ye déjà okuta na ye qu'est-ce qui se passe dans solo Naomi a ka poto ndengeni comment ça s'est passé Marubomboka yo Papa Roger.
Ok, merci papa Fiston. Non, le pas rapide. On a nazwa autant mingité. Ndeko na biso, to mwana na biso Naomi azali abotami na 1994, c'est-à-dire 94. Aza congolaise d'origine. Ba parents na ye ba migraki na Angola, ba kendaki na Angola. Bamemi yekuna nde place ayaki kozwa chance ya koya poto na kimwana ayaki na âge ya je crois 10 ans. Okay. Tango papa na mama ba décidé ki batinde na poto awa bayaki na cousin na ye moko. Okay. Georges. Allez-y, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Tango akomaki selon bandeko mususu oyo na meka pe ko se renseigner pa na bango ba yebi famille ya Naomi bien parce que Naomi au fait ngana mona kaye tous les jours sauf samedi na dimanche pour la salle rati. Okay. Mais les grands bureau na nga aro salata 130 tours na mukolo ake azongi donc atambola ka nengwana chaque jour na vie na ye. Vraiment papa Fiston eza pasi komona kake mwana azo souffrir yazo mona pasi wana te nga siko na omona ndende na omona ya na omona azo mona pasi mais ye tellement problème azana ngweza mental azo mona na ngotende azo tambola nengwana amatali kokolo ya barabala na biso West Green akitatina se azonga Tampak Lane Tottenham donc azo mona na ngote amona pasi na ngote. Selon Badir ya bandeko mususu balwa ke non Naomi tango ayaki à partir de jeune âge abandaki ko komela babiloko déjà po bando ko utiliser ye na bandeko na biso nano ba congolais oyo bazalaki na tango no moni c'est wana ezaki serait ba beaucoup ezaki serait ba beaucoup de bandeko ko utiliser ye selon ndenge bandeko bayebisa ngai babandeko ko utiliser ndenge nini bandeko utiliser ndenge nini bandeko ko utiliser ye sexuellement ko memela bango ba mikanda ko kotela bango na ba post office po babenda ba mbongo na ba banque ba nini wana normal wana azana mona muke normal normal azana malade ta mon côté baloka qui est pété donc moni ko utiliser ndenge wana ko kotela ba banque pona ko zo ba chèque ba nini makambi bele ya mike ti ba kompe ko bimaka na ina jeune âge wana selon ndenge mutu azana ndeko na ye presque aisuke ngai kombo na ezali François Kisina na ba âge nini wana na ba âge nini wana wana zaki déjà na ba 12 ans na ba 12 ans ba komai ko bimana yede mwana mukeme ba congolais mususu omoni bon to yibite so ba loka bango o bimana mwana ya 12 ans waza kina Asia mwana na yo ya leki na yo to yibite plaisir nini oyo kakuna to yibite so keza mamba bakisi na bango le basimbaki ya ko sala ba buku ndenge zalaka malgré biso tout ozalaki mais biso nga en tout cas nzamba zo kelanga na simba buku tina yibi makambo na ti na noki tika mimo na telemi na ozile ba silisi ayetuki donc eloko wana ntango akoti siko na monde wana ya komela biloko makasi ba drogue ba nini à partir de jeune âge wana bandisi ko kokola mo muke ba 13 14 ti na ndenge motu ekobeba na ndenge ekoma siko boy mais Naomi azana tata na ye oya bota ye na mama na ye tata ya Naomi kombo na ye Honoré mama na ye kombo ni nani Sœur Mado baza vivant frère papa Honoré ozoyo ka papa Honoré azalaki ndeko po ndeko nga kufa azalaki nani garde du corps ya Mobutu moko bandando kubanga makasi o kombone ya ki Satan bando bengi Satan batebele na kim na asi bayeba ki ko vie wana ala Satan ko garde ko Mobutu Satan awuti na famille ya batamila ya baza penza mbe milai penza donc vie Satan wana so otali ga boyomo il faut kiba faut banga akufa il paraît akufa de garde du corps wana Mobutu bato bayebi ye bayima na oloba donc yesiko vie Satan wana ndeko na ye vie Honoré ye mtabota Naomi sikoyo tant baké Angola ba Naomi si ba ye déjà kotona cousin na Georges Sœur Mado mama ya Naomi na vie Honoré bango sikoyo tant ba moni ki ba mbuleli kawa Angolais zo pesa lisute bakenda na ba ko fanda siko na frontière na Namibie na frontière wana quartier wana
babenga yango Oshakati na si bino bozana ba Afrique du Sud boza na idée ya kombo wana Oshakati des entrées Angola na Namibie quoi de bango vivre na bango kuna. Est-ce que on a tunaki oui allez-y na tuni ndeko na bango wale kangi na bureau lobi na bengi na tuni mais ndenge nini bino botikaka na mibuyi tout ça bandi ko raconter nga ba histoire kuta bandi pe ko lila place na kata bureau na calmer na binoza mobali kanga mutema lobi donc na yebi tendeni to sala potozwa Naomi tozongisa ye bon moni mutaza na problème mental pour na kozongisa ça facilité donc il faut ba démarche moko administrative na l'état andi mapenza pe ba pesa ba makoki même ata ba mbila oyo ba kenda otika ba to ba déporter bango ba accompagner même ata azana ndeko faut ba accompagner bango donc ça facilité ndeko na leli na misu na ngafuma bimisima misu lobi donc leki vie beba. Est-ce que ma parent Naomi ba ebi ke Naomi vie beba déjà? Bon, donc question na tuna ki pe ndeko wana alobi bon batuna ka ngai vie ya Naomi na meka koke na bango ka mo likolo muke po esala bango passe penza mingi te de ba yebi ke Naomi existaka mais contact ezate na baboti na ye boti ba yebi ka ke azani moi ça va mais moi problème muke neti dépression et dérange kaye mais ke nde biso to yebeli ke petit pena amona pasi akoma liboma na ndimite ba parents na vraiment bazana na connaissance wana mais bazo bomela ba parents le kama bongo pona nini est-ce que to na moi source moko ye paraît ko beba ya Naomi mutu ndengo wana famille ye bili kambu est-ce que famille ye bili kambu to za mandenge na oblo bimela bela bon au moins ba famille ba tu pas fisto pelende na ko confirmer yango te ce qui famille ye bili kambu na ko confirmer ngote mais oyo ngai na yebi eleki en tout cas ba mimela melande mutu et salani ko bouger mutu ndenge wana bimela mela mais ce qui famille bili kambo wande na yebi mais Naomi ayaki na Londres mwana muki cela veut dire que ba koma ki na ndako ya mutu moko songolo et mutu wana ba ko encadrer ba ngote na âge ya 11 ans 12 ans Naomi ande ko bimanda ku ndenge ni parce que ina mineur fa ba encadrer ba ko ke de classe te. Bon wana na yebi muto yo pa ba Naomi ba komelaki na yebi pe ndeko wana bien to sola ne pe bien mais au moins ndo eza télévision na ko tanga komonika bongo te po ko beba ya Naomi bon ye pe a cause peut-être na moi part que a surveiller qui baleki bien te tout ça même atako tu George wa mobali maman na ya kufaki lobby juste kaka pona na été ayoka mwana akenda so côté nini amona na kate na famille tout ça bazana na news na yedo na information sur yé à mon côté alors et puis ça maman passi akoma vivre na ba chagrin ba souci lobby auto lo banayo to so la no lobby oyo maman ya George a ute kokufa oh là là bon na souci mwana na ye si ko problème est que ba communauté tozana ngo donc to sungana vraiment penza tenet na bakaya boy balandela tout ça congolais on dit la changea bablo msu to sungana ka so mutakufi to kindaka to laisi bolingo cimetière to kindaka mais net mutazana vivant boy to wela ye dans une place on ande sukoma batu va basala pena makasi alors ngata to kotaki Angola na 89 ba fiso no betelo li solo moko kamwa ke to kuta to kota nzela mona ba vie mo boy bana njili ba vie Mendes ba vie Mendes ba arma bana njili bele to kota na bango na 89 wana type moko autaka wish ko biso kote la nzela mbanza Kongo type moko autaka wish akomelaki na centre social o ya nini ya mbanza Kongo wana ayaki maladi pa tambola isoki pare makolo sotendenge nini en tout cas akomelaki na centre na maladi place na banga bandeko na ngai moko donc congolais non congolais na mutema mais siko na muno ndile totika mitema na Afrique ba congolais toza awa to sunga na pendate tipona ba kunkusu ngana omuna boy ba kunkusu zo bimena nzoto mais ba Mendes basokola type wana
ntina ndenga kufa ki bando ko aider ye do bazo yoka nkelete ko banga obenini ngabu nazo kamwa bon nazi momke age momke na se nazo kamwa na ba bankusone ko to bona na misapité tout ça dès que bazo banga te ba vivende so na bon place la li so na France so na Allemagne nzamba pambola bango basokola ti pona ti akufaki basokoli pene bembe na yi na bankusu balongoli tout ça mais a na poto mutaza na dépression mutaza na problème maladie toza na communauté mais tozo tika ya donc atambola na ya vuvula na ya zo souffrir muto akoyambela ya zati mais ndeko boko na les coulisses ba souche biso benga biso abi Naomi wana ba étranger ba camerounais ba nigérian jour moko boye ba melisie basanga et puis ba profiter ba abuser na ye na sima mutuka c'était comment oyibi solo wana. Bon, normalement, toyoka yoka makamba salaka, omoni eza moins difficile. Omoni ba poto izani tiba Afrique ke ukangi mtausa la crime, malamo ko yo zo sala likamni nwana. Awa bat bazana ba mwana. Mutakoza na munduki, mutakoza na eloko mobo mbeli, yo tango ngota mutubo loba, abeti masasi ubia sali likamo ba mabe. Ozomona bat banga ka babilo kwa ndengwana. Metil ke mutu na état oyo mutazana ngo ya mental donc akosabize na facilement so asomele masanga pour l'équipe en tout cas tous les jours so azole canal bosa bureau na nga azala na kanete ya masanga na maboko. Oh là là, mais moi obo to longo kutisati mais ba est-ce que yo ozo chance déjà amina ngai ozo chance déjà au solana na omiye mo yeb saoni. Ah mais mutaza azo réfléchir té. Donc ils ont moi qui passe pour bosolo la ne pena bien. Les bossa zalaki. Donc les qui na bureau a okota pas ebike ande wonanga kongola la awa. Ngana ndo ki pepe te ka libuma. A okota asengi mai na pesi mai ameli. Mais na tika okota yepo maître aboya na ko tsakaye na pesa ta mai. Bona nini? Jour on ngana zalite la kene tribunal. Ye tanga ye na ebite soki ayina posa mai soki vendenge nini tellement na lagite akamati apandi miroir ya porte na biso apandi do ina langa na uti tribunal na ye na kuti na porte na mabele babiroja tala makambo ndeko na bino congolaise asali na biwa biro fi wana wa azala poma mutu ayaki boye na ebite so amona ki ote vani na mesa pasengo mai mbala moko apanti porte oyo de to fanda ki ti ba 22h ti ba sa la porte na butu poto to ti ka onde ngwana te ba konti ya communauté na ngape ba konti ya communauté congolaise o baza kuna ba mona ka Naomi e consonne ça ba va et vient et puis ba histoire ya ba biso na ye console sikoyo ba zwa ta solution moko te ba kenata ko supplier sika ba komelaka ba zo sa Naomi sikoyo solution ça te donc veut dire Naomi a peu ba 15 ans liboma déjà ngoyo ya dans la rue n'est-ce pas? Si donc il a auto sengande ngwana ba continue biso communauté ba meka un peu ko fongola misu ba cha penza bolingo na kata makambo yo donc ezaka question mutakufi déjà to ndo kende biso to mipesi mais tangu mutu na kufite neti lisola sœur Marie tanga zo belela boye dengai nazonga nanga tamboka boye denga bo mutandenga na soka kufi denga vuma papa fiston nozana makasi ewumela elonga nogite po naomona mutu ondenga zo souffrir na misu nanga to sala eloko te ale mutu anga kufi donc vraiment esa passe makasi et ba continue biso ba sala effort même ambassade à s'impliquer na makambo yo ba landela vraiment na niveau nyonso tout ba aider bato bazo souffrir na ba problème mental boye bazo sa bango na mboka bazana ba ndeko na bango mais sauf que bandeko na ba ebite ndeni bango ko sala po bandeko ba ya awa po visa pe Angleterre eza ikoko tindi eza ni to France te ba Belgique o ki to monela ngoso kotika na passeport pa ba beti visa awa eza makambe belé baboya pe ba te belé eza facilité. Voilà papa Roger to zota mingité na nyosto lobi on conclusion za nini on va finir avec vous. Bon, conclusion ça que bande ko na biso oyo ba yeba kiteke tozana batu o bana ba dépression o bana problème mental bazo souffrir le cola déjà radio le coller et lobeli yango boye donc
et attirer attention ya congolais nyonso na congolaise angolaise nyonso Brazzavillois nyonso afanda na UK baye baketo zala bandeko na biso basufraka. Donc to tia makanisi ensemble to ba ndenge nini to ko sala poto sunga bango soit bazwa traitement soit bazonga na Afrique po basel sabangata na ndinga bokoko. D'ailleurs to sapena ba telema eza bopito ya bien wa makasi biso to yebi so mutake kuna atuka ba bongisa ye pe ozonga ni normal batebele ba bela maboma na tin ba bonga pe to mona ezaka te poto so ndenge ni non poto ngo d'ailleurs to yaka makambu ya bien ezali muki mais wa mabele ke belé vraiment na mabele ezali belé kaka kolela poto mais makambu mabele za mingi papa fiston vraiment. Merci beaucoup Papa Roger pour notre oyo au PCBiso. Je rappelle que Papa Roger Ndosimao Azali Bongo assistant ya Baloya au niveau ya Londres. Merci beaucoup Papa Roger l'intervention na yo hein. C'est moi qui te remercie Papa Fiston. Voilà. Moi, la biso Naomi et Pessinga Mutu Koswa Kosakarate, Ngala Ibaka et Belé avait un jeune frère en Afrique du Sud, à Belaki Liboma, dépression, tango ba réussir kaka, côté un avion, tango a quitté à l'aéroport et en Djili, Liboma Sili. Donc, ma chose spirituelle et c'est qui de libérer le territoire. Ouatang yoko zonga liboma et sili. Alors, bah kondi ambassade à niveau ya UK, bah kondi ya communauté. Boto la cas d'abord ya maman nabiso mami et puis na ya moi nabiso Naomi. Voilà. Tosuki awa pour la histoire Naomi Pessinga passi. C'est avec détresse que nous terminons cette émission, mesdames et messieurs. Portez-vous bien. Santé de faire à tous. Chap chap et tchara. na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende